Ma Mission TV, le miroir du monde. So na lakisi ba image wana. Mabala mingi okufa. Mais en dehors ya problème à mabala. Surtout lakisi ba image wana. Ba conseiller à président de la République Misak. Trois conseillers. Ba autorité, n'en parlons pas. Ça se vient à Basia Mabala Batu. En dedans de Oluki, Papa Molière a gagné la buzz. Et n'a gagné la buzz. Je suis général, puisque Jeep n'a déjà reconnaissable. À côté de la cathédrale. Donc il était côté Pullman, voiture n'a rien de télémi, il y a Pullman, général à Kiti. Allez, opération. Là il peut y avoir une caméra. Il y a entraînant, donc il y avait à peu près une quarantaine de policiers. Donc ils allaient qui pensaient impressionnant. Bota la image, donc j'étais là avec le général Kassongo et na ba arrestation nyonso. Oye salami moto a filmé ils ont des Papa Molière. Ah wana zo yibsayo nanjili makaso zo mwana. Oh ba comme luka sasko makaso ba chinois. Makaso eza komona na te. Ba politicien bazo wele la makaso. Après, cher. Rechercher. Et comme il paye les Chinois. Tu vois que les Chinois. Kene na banjili, 4x4. Vers 2h du matin, 3h du matin. Na makaso, na banganga, na bafumuntaku, na bafumuntoto, na bafumusoki banani. Mais na kati wana nga naza ko filmer. Bon ngai mo ngana na na pareil. Ba tu peux tourner ko kanga. Film ngai bazo filmer ngai. Donc ça va le Papa Molière azalaki wana oui j'étais là lui azalaki aurait na primature ça allait nous arranger puisque na yibike angai ko se battre pas na outil hein batu ya maele mais na sena kuna ba côté o yibike sena za ko na garage sena za garage on batu na sena mama bibozo seka na sena o sana nini ba sénateur pour nanga il fallait bakanga sénat baza ko sala makele mikolo yo kuta bango na banjili bazo sombaka baba omoni ba na ba kimbiolongo na ba makasu wana ke ba maintenir bango na musala alors ba uti osala musala kinde ko wili ba konga ye kutu ba ko reconduire ye na kati ya kozala reconduire na EP so ba reconduire ye na osala marche na longo bilamba yo na tamboli comme ça ba kanga pour na attentat la pudeur mais ba koye ba ke musala mabe puisque bango de ba votanga ite ba votanga za babola oh ba sepele bia Papa Molière yo na général Kassongo bolakisi que la loi c'est pour tout le monde mais bolembate. Mais pas te belé, pas comprendre qui alors s'il faudrait. Il faut comprendre dans le sens il y a que Papa Molière peut pas kanga qui est. Non, alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on dit? Ba image, oui, bon mon naza ko filmer, on te peut filmer bien au moni député ya ki wana. Aya ko lukata so ba petite so te. Xilombo Tshisekedi. OK. C'est le président de la République. Jantini a na force était. Azana force à mokete akeme atangazando sans l'aval du président de la République. Donc il faut dire des choses. Il y a ça pour exécuter. Le coup là, Sylvano Kassongo a exécuté. Ils ont signé président dans Kamata, bah image wana na la kisanko ezalaki Saint-Valentin. Mabala mingi okufa donc. Non, c'est pas vrai. Mabala ekokufa. Na bato yebi. Bato ba na obalata ki ba rouge noir na hein ba na mona bato balati masque lokola mokolo wana te. Masque zongi. Hein ba mona bango te naza na ba image wana. Balati ba rouge noir lokola ngai. Mama pe. Oh, pas yango ça ka pa ya nani. Dikamoni ni fayula sia loba oyo penza ke changer mboka oyo. Azaki na bato mingi bazana sima na ye surtout ba jeune. Baza na espoir mingi pa ya fayulu. Mais ce qui est kaka ya ba marche ya bato yo nous nous abeti wana likamote wana nakati kovo
papa Molière osala ka ba déclaration na okata kovo mama osotana te ke lobby likambo wana ekoki mpe kosalema bon kovo eza mabe mama na okata kovo so na kati mpe kovo na tiki mandefu nakomi baba puisque pana okoma baba ngo ngai mpe nalobaka mingi 80% ya bato bakozonga na gouvernement ce sont les gens qui ont géré qui n'ont rien foutu qui ont mis ce pays par terre. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté. Le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Bonjour chez vous, chers amis fidèles téléspectateurs de AM TV. Bienvenue encore une fois dans le Congo. Mbote, Topesa Kayango pour la fidélité au Bosa Kanango dans ma mission TV, le miroir du monde. Paix confiance au Bosa Kanabiso et dans Mosala Tosala Katoa. Non, ça qui vient tout à l'heure, qui est au Koyamba, Papa Molière Nembalemba Léon, le député national. Le mieux élu. Voilà. Alingara vraiment tolo bayango ndenge ezali bongo. Bautaki ko kangae a respecta qui couvre fête. Tolekisaki yango na ma mission TV le miroir du monde. Alors parce que tolingara kozwa information na source tolobaki na bino tokoluka Papa Molière Nembalemba totunaye naye pe député national azali ko violer mibeko topé couvre-feu qui bongo décrété par le chef de l'État. Conseil nini a kopesa na population oyo bafotaki. Il est avec nous tokosolola ebele monolithe bimaki na Kinshasa bakinoa nyonso batombokaki batumbaki yango Papa Molière alobi nini lelo marche ya ba combattant ya la muka bakendaki ko sala sit-in pardon na ambassade ya Rwanda et lelo Papa Molière tango ayoki ke repression ezalaki kuna makasi mokolo ya lelo ezali même na bandeko mosusu bakangemi yeke en tant que député national alobi nini et puis to solo la lisolo ya gouvernement ya union sacrée o tozali kozela poto moni ba politicien bele bazolo baté ba komika rote to koloba après gouvernement ce qui est bimi mais yo au moins to moni ayo ko répondre na ba question na biso mpote Papa Molière. Maman Bibi Kapinga, toujours content. Il y a un dingue au Yambakangai. Merci. Merci beaucoup. Okay. Merci. Je suis à ta disposition. J'ai déjà disposé une petite question. Il y a Kotali, ça Papa Molière, Nangambo na yo, respecté te, ezali couvre-feu, na ba, Kotala te ba kondi, ba décréta ki yango po na motonyon, so balwa ki sans exception.
Papa Molière Nembalemba. Mais qui paye conséquences pour la ici. Bakangi bato na kati wana tomoni vidéo Papa Molière Nembalemba na kati et tolingaki tozwa plus de précisions yo en tant que député national au kangemi na kati ya couvre-feu oyo bandeko bazaki penza kobina tomoni na kati wana pe mwana ya ndeko Olivier Kamitatu o yepe asala ki tweet bakomi kozongisa na ba échange bakomi kosala échange de paroles na général Silvano Kasongo ya lobi et pas répondre Papa Molière dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman Bibi Kapinga oyebi mokolo pesa mbandambote yo yeba. Oyeba te. Alors bakinois et les autres temps la makasi eza radio trottoir et surtout Facebook. Facebook, Twitter, non, Bakangi Papa Molière na boîte de nuit na ba heure. Bakangi Papa Molière Nembalemba. Bon, maintenant ils sont là nous. Naza Papa Molière Nembalemba. Le député le plus élu à Ville à Kinshasa. Ah, le plus élu. Le plus élu, hein? Pas le mieux, le plus élu à Kinshasa. En tant que député national, même général Kassonga a été. Ça, c'est un batbazo bossa. Attends, ce qui est violé. Na violé, ce qui flagrant, c'est Ali, tant bien même, il y a Kanganga comme tel, à couture na Parlement. Okay. Il faut saisir nous, président Assemblée nationale, président Assemblée nationale, il y a sa fait vert, pour que Tobasambi Sangai, ou bien quoi, en cas de flagrance, on a ce droit. Donc, général Kassonga attend à été. Ça c'est un. Et puis ce que Tandi Pébiso, général, commandant de la ville, député national, Nandenge Sengeli Nazali Corona. Et puis ce que tu vas comprendre. Donc, ils ont Makaboualo. Mais Papa Molière a se retrouvé qui kuna ndenge. Ah, question qui tourne. Na 21h, ce qui 23h, 22h. Voilà, Papa Molière a se retrouvé na kati ya boîte député national. Oyebi na lingi musala nango makasi. Olika kutu musala qui député. Musala ni. Ya être sur le terrain, il y a médias. Paparazzi, on a un journaliste c'était. Naza paparazzi. OK. Donc on a dit que si quand on sort comment événement ezali, dès au bon il y a un Molière toujours à la une. OK. Pendant problème il y a information. Non, c'est complètement faux. Ça fait longtemps que je travaille avec le général Silvano Kasongo. OK. Je peux parler même d'une certaine complicité, puisque dans les Camboyo, n'a pas sur la image, et ça complicité. Général commandant de la ville, vers 22h, 22h30, na moni ba jeep, na ba fourrière et tondi, na télémi, musika mingi anda ko na ngaite. Papa Molière c'est qui accompagner ngai. Au sala ni na libia non eleki. Président de la République a opéré sa mibé comme les bateaux tous sangotés. C'est pour ça qu'il veut frapper sur la table et n'a pas besoin de autorité moko et que ça la malade. On va dans des gens de Oluki, Papa Molière a que ça la buzz naie. Et n'a que ça la buzz. N'a suis général puisque il Jeep naie déjà reconnaissable. À côté de la carte Jeep naie. OK. Donc il était côté Pullman, voiture n'a rien de télémi, il y a Pullman général à Kiti. Allez, opération est bandée. Ngai peka na caméra na ngai. Yego kota kuna ko kanga ba entraînant donc il y avait à peu près une quarantaine de policiers. Donc ils allaient qui pensa impressionnant. Bota la ba image on a repéré ça yo. Donc, j'étais là avec le général Kassongo et na arrestation nyonso. Oh, et Salami, moto a filmé, ils ont des Papa Molière. Mais na carte, ils voient na filmé. Bon, ngai mo gane na zana pareil. Ba tout peu, to rena ko kanga. Ba mo pe, filma ki ngai, ba zo filmer ngai. Donc, ça va le Papa Molière azala ki wana, oui, j'étais là en train de faire mon travail. Ya ko mona ndenge ni baza ko nyokola. Babola, na ba couvre-feu ya pamba ya tina mon côté. Mais vous ne soutenez pas mesure où il y a couvre-feu alors parce que ceux qui au côté c'était bazon yoko la babola. Maman,
je le dis encore une fois, na député national. Ok. Si on a niveau circulé, on a circulé. Na a autorisation et pas gouverneur de la ville. Statut n'a ils ont permettre à toute heure, je peux voir la population la population va voter la population va na confiance na droit na koyeba baza ko maltraiter bango baza ko maltraiter bango te baza ko maltraiter c'est ce que la population mais bato baza okende à l'encontre il y a décision il y a président de la République Félix Tshilombo Tshisekedi. Okay. Donc il ne faut même pas suivre le général Kassongo. Puisque mesures wana naza contre. Nga nazo do banaza contre donc et le batangi pendant que couvre-feu à pamba. Et là antina mon côté. C'est-à-dire eza ko sauver mutu mon côté. Bisika nyonso na kindeke na belela ka président. OK. Président ozana moyen te. Ozana mbongo te pana ko sala couvre-feu na ndenge sengeli. Pana ebikisa bato na bamboka mususu couvre-feu ezali. Pourquoi ba camion ya ba militaire ezoleka ya ba policier ezoleka de façon que mutu atikala na ndako nae. Mais couvre-feu na biso ezo sa eloko mon côté, mikolo nyonso eza viva na bien. Mais mikolo na moni comme plus ya mituka. Oleki ozala 2000 francs au PC. Balekisi yo. Wana balekisi yo o mutu wana c'est est-ce que vous corrompre je ne pense pas. Puisque le quoi l'état ça na mbongo te. L'état kamate ba policier le bibo kamata bo sala ba barrière. Mais les policiers wana nyonso ngana telemaka na tuni bango liboso bazo pesa bango boîte moko sardine na lipa moko. Comment voulez-vous mutola lisi libanda et okuta na kati wana pe batiba ba officier un officier akumula na libada na balabala un major un capitaine wana za misala ba pesi ba subalterne et officier azo le de temps en temps. Mais dans la wana, baza tana imperméable te, mbula ebeti bakimi. Nana kolonge lo mbula, non seulement za ba bien kawaza na mia. Mia eno ba nzala. Yo la lise libanda. De comme mikolo yo feti na fit. Alors si tout le monde sai. Oleki wana omoni ba policier bana ba kungotanga na ba lupio. Puisque corruption. Alors, et là, comment on les a dit dans mon côté? Pourquoi le faire? Voilà pourquoi que Yemoko Mokonzi m'a décrété couvre-feu. C'est le président de la République. Alors que nos coutants, soi-disant privilégiés, à 23h10, c'est comme si ça n'existait pas. Couvre-feu, on est à Kakayababola. Voilà pourquoi est-ce que Salaki de Kitangana, le commandant de la ville de Kinshasa, Sylvano Kassongo. Surtout quand la tende ko Olivier Kamita to azaki penza na kanda ko yeba ke mona na azalaki na kati pe akendaki kolala na ngambo ya Upekin. So ina za muto mayele na place à monsieur Olivier Kamita tout na ngana ibsaka chérie sois belle hein? Non lui sois beau et tais-toi. Hein, monsieur Olivier Kamita tout est mal placé. Pano Kamata a critiqué Moussala Oyo, général Kassongaza Kosala, sur instruction du président de la République. C'est pour faire appliquer ma décision Oyo mon candidat au soir. Pas que nous coûtons moins à yo, na ba héroana déjà ça ne fait pas bien. Na place dans la bana baza ba jeu. Hein, baza ko saka ndenge na bango mais il faut prendre bango ba tout ça mi beko ya mboka. So dans la place ya Olivier Kamita tout nana ko yebisi kaka papa vandanie moi na yo tokutie moi na ye na ba image na ye qu'il me remercie puisque na ça na répondre qui na tweet na ye elle dit il fallait au vandanie au lobelo comme mon côté moi na yazaki na katite moi na alala ki pena ki Pekin maman la négociation à Nicolo et c'est pas ça. Moi, il y a monsieur Olivier Kamitatou. Ben, c'est un peu peiné, puis c'est bon, président Naye, Moïse Katumbi, ils ont montré qu'on a gagné Mingi, Aza ami. Donc, il y a ça, il y a une période où il y a une tractation, il lui fallait qu'il se taisasse. Vous avez créé votre nom. Il lui fallait qu'il se taisasse, puisque moi, je n'ai pas coutillé. Na baninga
Olivier Kamitatou, j'ai étudié avec son grand frère, Hugues Kamitatou. Ils ont été Kalina, ils ont été Gombete. Donc, dans le premier, il y a Hugues et Serge. Donc, on a quand même certaines relations. Mais dans Moussala, on a Tiki, on a accompagné Général Kasson, commandant de la ville, pour nous braver instruction. Il y a président de la République, mais entre-temps, nous avons na cité, on a masque à pamba, moto a tité, bako beta, bako kanga, na tour na bango ndenge koma ki na sipeli. Et n'eût été ma fou, na musala na ngai mama. Moka zolo ba okomona, na 2003 to ko voter au lisusu. Na besoin ya vote ya bateau bazaka na pulmanité. Puisque bango ndi ba voter ngai te bateau voter ngai za babola. Oh, bah c'est Pelé bien Papa Molière. Yo, on a Général Kassongo. Bolakisi que la loi c'est pour tout le monde. Mais bolembate. Mais bateau belé ba comprendre qui alors si il faudrait il faut comprendre dans le sens il y a que Papa Molière peut bakanga qui est. Non, alors aujourd'hui ça comment est-ce qu'on dit? Ba image oui, bon on a nazako filmer. Mon père a filmé bien au moni député ya ki wana. Aya ko lukata nso ba petite so te eza ba milieu na fréquentaka te je ne suis pas mondain ba biloko ya nano ko ka jamais comme na ngai na likambo ya ba boîte ya ba na bateau bien mo konso likambo ko meli ngai bo mona ba na ebele ba na ba maman na bango pembeni na 6 enfants on a avec une seule femme d'année en année kaka ye wana mama bana. Donc, votre ami de tous les jours. Alors, s'il faudrait Papa Molière à ça, la bilan mouké, il y a couvre-feu positif, négatif. J'ai un assis à l'issolo. Bilan bateau, vous ça là, va commentaire. Maman Big Baka Pinga va remercier Papa Molière. Puis, si on a signé, peut-être que la image na la qui s'encore. Et c'est Saint-Valentin, ma bala mingi okufa. Donc non, c'est pas vrai. Ma bala ekokufa. Na bato yebi. Bato ba na obalata ki ba rouge noir na hein ba na mona bato balati masque lokola mokolo wana te. Ba masque zongi. Hein ba mona bango te naza na ba image wana. Balati ba rouge noir lokola ngai. Maman félicitations. Yango Saint-Valentin ayo pe mama aussi la te. Bref, bino bato bolobi mingi o bakangi Papa Molière. D'abord bakoka ngaité na likamanding wana. C'est toute une procédure. Je ne suis pas au-dessus de la loi. Avant okanga procédure ezali non bakanga ngaité bien au contraire. En complicité, j'ai dit le mot en complicité. Avec le général Sylvano Kassongo. Ce n'est pas la première fois. Ouais. Et d'ailleurs on a profité. Nous avons sous descente dans 2-3 jours, de prévenir Bango Mafou, mais Bango. Au bâtiment, il a gyrophare, Banini, donc il a annoncé, si je peux être avec lui, il a accompagné. Annoncé pour n'a pas permis de conduire. On a pas plaque masquée, voilée. Plaque masquée, on doit identifier. On doit identifier Moutoukanayo, Touti Moto. Au moins, ce n'est que chez les Bougnoul. Yo mokonzi au lieu otika plaque na yo kamati au contraire plaque na yo kamati au kanya. Mais pour revenir na likambo ya Pullman, j'étais là la volonté na ngai, la complice na ngai, Général Kassongo. Tout ça là qui ezaginde opération naza na buzz. Mais donc nazoka mawa bakinois na basia bakinois. Bino so na la gisi ma balle au kufa. Saint-Valentin, baisse Tirlang. Somme wana ye wana mama ba matisi ba masque tala mutata. Bato oyebi bango pe. Oyebi na lobi na zat ma mondante. On a incident moko ezako tambola batumi wana bon eza bana bazana Okay. Donc je ne fréquente pas ces milieux. Okay. Ça ne m'intéresse pas. Alors on passe. Papa Molière, Léon Mbalemba, ba Congolais, ba Bola, ba Leli, ba Lobi, Papa Molière, Léon Mbalemba.
ndenge nini bakangi Zando papa Molière a fongoli ata mongongo te ye moto alobaka te azali mokonzi to pe défenseur ya babola molobeli ya babola mais na likambo etali babola ya Zando papa Molière ata mote alesi mbongo na omani kolesa ngai mbongo eloko na kosepela mingi peut-être mama pinga oyebi quand même un niveau social na ngai okolisa nga mbongo yango ya combien ezalaki bapesaki 12 000 akimisa badepute naza motu moko nazalaka na baprojecteur bato mibale mais concernant problème ya Zando nabeti yango maboko Jean-Tini Ngobila asali eloko moko malamu salite ezalaki wana bawese eza te calculer bato nyonso wana baleyaka malewa ezalaka madeblo oyo batokisaka yango mingi te puisque eliaka koni ebele nde bakamata mingi bicarbonate bati na kati yo tala kuna madeblo oza kolia toilette na kati ya sachet okamati wana esika oleki esi etondi moninga akamati aye kobwaka salite ya ndenge wana on ne peut pas tolérer ça. Il fallait avoir le courage. Il y a Jean-Tini Ngobila. Et ici, je tiens à dire, Maman Bibi, ce n'est pas Jean-Tini Ngobila qui a décidé l'Ikambouana. Ok. Qui a décidé l'Ikambouana, ils ont dit Félix Chilombo Tshisekedi. Ok. C'est le président de la République. Jean-Tini a la force était. A la force à Tamukete, à Tangazando, sans l'aval du président de la République. Donc, il faut dire les choses. Il y a ça pour exécuter. Le là, Sylvano Kassongo a exécuté décision, il y a président de la République, à l'objet, couvre-feu. Que tu sois pour ou contre, moi je suis contre. Ça n'a rien, aucun incident, c'est à mon côté, et qui me corona. Alors, le marché, il fallait fermer. C'est impopulaire, mais à la longue, au moins, dengue, na si oza ina nwana muketro. Tozo kota na Zando na mutuka. Au garé au côté na kati ya Zando, au bimi, au Zando ke no sani, ba maman de bazo ke na Zando en toute sécurité. Les loyo ke na Zando. Mais loko moko toza contre Jean-Tini Ngobila, naza contre Jean-Tini Ngobila, c'est que à salaki yango na désordre. OK. Il lui fallait que bakamata bo sali déjà plan, bo sali sensibilisation et na sensibilisation wana bo faire comprendre tout le comment et le pourquoi. Ba mama wana bazana musala mususu l'état pesa bango musala te. Ba mama wana nde bakoma kolisa ba mibali bazali susu na misala te ko tinda bana na ba classe na ba université o bengani sa sikoyo. Ya obomi famille obimba te. De côté wana côté social le gouverneur n'a contre n'a critiqué. OK. Mais pourtant la décision elle est bonne, elle vient du chef de l'État. Et il fallait soutenir. Ba mama wana ba kaze bango na lera bambula oyo ba rentrer yango yo bazongisi yango ba mama wana ne ba futaka ba minerval bino ça siko bokeno tie bango wapi. Donc côté wana na tiré côté ba bola côté à salité mama bimika pika Zando na salité. Alors s'il faudrait peut-être salité dans le bible salité. S'il faudrait peut-être toloba un mot nangambo ya makambo etali Zando topende ko Jean-Tini Ngobila ndenge bato mosusu batali cité azali moko ya bato opende azali na bénédiction ya chef de l'État na makambo etali Zando papa Molière a confirmé. Oui, mais na lobi hein, qui peut douter de ça? Jean-Tini Ngobila aza na force wana ya kosala likambo wana soki azwi aval. Bon, tout le monde gouvernement défaillant, heureusement, tout le monde bango. Sans avoir l'aval du président de la République. Le président de la République peut attiquer non, c'est le président s'assume. Et ce que mon maquette, monsieur le gouverneur a reproché, pas suffisamment de sensibilisation. L'accès maquette où il y a Zando Bazar au Sada Sassikoyo. À moins d'une année, Zando na place. Ah, depuis 15 mois, tout le monde maquette tango, mais est-ce que ça a 15 mois? Bon, oui, pour des vaches, ça qui va nattirer dans les cités, ceux qui pour des boutons, et pas qu'en côté. Donc, ils ont bien bon et belé, mais ils ont pas ça. Vision à chef de l'État, ils allaient. Exécutant, bazate. Conseiller belé, bazar au salé, l'autre mon côté.
ba conseiller oyo bon, il n'y a pas un problème à pas conseiller bon. Mais pas conseiller à ma B. Le président ne peut pas tout faire. Le président a quitté ce qu'on a zando et notamment une salité zali un être humain normal à qui on vivre na bisika wana te. Un être humain normal à qui on vivre na zando te. Hein? Ah c'est ce que tokolia yo bon, tokolia ngaite mais tokoti na pe binote que botikala na ba maladie ya corona ekokite et comme dit sous ya salité za na zando. Gentini Gobilan sous l'injonction du président de la République. Bravo. Alors, bateau nyoso basali kolanda biso mais sous temps mosu ba ko comprendre te pour na nini maman bibi kapinga yambi papa Molière babandi nano na société et topé babandi komata moke ya azali député national parce que azali moto ami bengaka papa ya babola défenseur ya babola yango na lingaki to kende nano moke na makambo etali social ya peuple congolais bongo to kende na politique rentrée scolaire batali sibiso le 22 papa Molière azalaki pour la fermeture ya l'école ou azalaki contre yango ça c'est du cinéma, ça c'est du vernis qu'on met sur un bois qui est déjà pourri. Hein? Bakangi yango pamba oh tipo yo nzamba kolanda yo oh ministre yo ataki pe na ba école lokola Molière mais Molière est déjà ya Willy Bakona so Willy Bakona Molière ekufa papa Molière oui na kanga ngo na lobi na dana no bongo yo comparer Molière na Monique d'autres to ngaki to comparer te soki Molière bon menga na comparer yango le lo soki to lobi Molière ezaki ko exister to ngaki to comparer te Molière ezaki ko exister lisusu te to ko comparer yango parce que ndeko Willy Bakonga eleki et mokolo ya lelo ezali soki 8 na chaque commune ezali ozomona bato wana bon ezala personnalité bato nyonso omoni ba c'est avigny ba oya simbika bazobenga ngo nani bato bazwa kombo ya Molière lokola Molière bango bakomi madame de Savigny madame de monsieur de cela et ouki na Molière la plus grande école peu oyebi bien pour nos autres molanga plus oyebi que c'est la vérité. Et là, papa wana yé a sous-sol de l'enfer. Desika ministre wana koza bokangi ba école pamba. Bana déjà bazaba zoba. Bana déjà biso niveau ezali ba. Hein? La chèvre de monsieur Senguine. Hein? Senguine wana bana bazaba bourrique. Je pour que nos kanga ba classe soit disant en ligne pana maman bimisa makamo en ligne na quartier na yemo ko courant ay comme mikolo nyonso batu basali lelo gombe comme na délestage parce que en ligne yango wapi na kinga sani na masina na selemba wapi on est à choda la population. Voilà pourquoi je m'en prends à monsieur Bakona. Avec qui? C'est Bakona, Bakonga. Il entretient de très bonnes relations. Willy Bakonga. Bakonga, Akero Konga, enseignement, ça, ma belle. Enseignement, ça, Akero Konga, et là, déjà, si baby. Ah, c'est ce que vous avez ici. Ba mesure ni bozu yango. Distanciation sur distantatoire sur des ba mo et bando bi ma minene na classe moko il y a 30 mètres carrés, 80 élèves. Parce que bino bosali ni pas na bozongisa bango oyo bosala kike et améliorer kike corona et matate. Corona ezali. Contrairement quand vous critiquez mingi makamba corona ezali mabe. Ngana zwa corona. Mais ba dispo. Ngai na zwa ki corona. Nazwi corona. Il faut s'y prendre à temps. Et ça maladie moko ba lo bengango lokola ya soni lokola syphilis, hein, ou bien l'hémorragie ou bien nini non. Et ça maladie lokola malaria, on se soigner bien au kamata, au kyo bikato, au kyo kufa. Donc on a profité en tant que député national, naïb sapé batou, bokeba corona ezali, masque kosukura maboko to désinfectaka. Et avantage fait comment dans parce que ce qu'on bike au kufite, ce qu'on joue yango pendant 6 mois au kyo pesa motute, pe mutaki au pesa yote. Par exemple, yo sona ozwa ngote, ngana kyo pesa yo ngote.
mais yo peut occuper ça nango te parce que naza nango naza immunisé alors pendant omi batela bosa l'attention bosa na ba ça se soigne en 15 jours on se soigner na basé ebele ba Jean-Lucien Boussa na kotanga ba kombo ya bato yo ba sali ba témoignage pas na boye ba ke eza maladie bomi ke soit tu vis soit tu meurs na bomba likama ou bien na yokelango soigner pas ça se soigne ba ki se zele ebele baza kokosaka bato luka ba muyembe wana oyebike muyembe ngelo obonga nani papa Molière nake osala test ma oyebika pinga awa na diamant nasali test balobi non oza positif nakamati na bi jamais natikala ndenge wana te nakendisa soki epa muyembe yebide esukisa nakei kuna 3 jours après babimiselinga résultat bayebi non oza na ou bien oza négatif so nalandaka muyembe nde nakufi INRB wana baza kolia mbongo pamba corona business $15 oyo bazozwa na likolo wana omona bato akoni matama mafuta mbongo wana tozoyeba te ezokende wapi bazosomba bakisi te baappareil ya respiration eza te donc bon likokalani il fallait que na dénoncer à travers namoni baninga mingi bazalaka na diaspora bayeba mosala naza kosala ya kodénoncer prise en charge ya corona eza mabe mais pas na classe bana wana bakozonga le 22 déjà bana bakozonga oui bazongi ba uniforme ka oyo bakangaki o ba mama ya zando bazali kosomela bana na bango kote bana regretter mingi mais il était temps que bana ba bourrique wana bakamata kama ba mat eza un jour te niveau ya banezali na se mais papa Willy Bakonga lelo tomoni na secteur na ye bakenda ina ko dénoncer ba école fictive batalisi biso te lobi to lobi kuna esengeli penza basala audit ya papa Willy Bakonga faut se présenter na justice yo na ngambo na yo tango yo kike bakangi quelques personnes bakangi inspecteur moko na moto moko ya sécurité yo kakindenge nini olobi te bonne chance na bandeko wana tope olobi nini papa Molière moto abomi assemblée ezali Janine Mabunda o na kolela ete esika zali mais j'espère qu'avec président Mbosso on va nous laisser faire notre travail puisque parmi bateaux n'a quoi interpellé Willy Bakonga Zalakati. OK. Attention que balongoli na gouvernement ezakoya mais en tant qu'individu qui a géré akoye bisabiso problème ya mbongo wana eke wapi. Na ye na Janine Mabunda batonga nazo kana ke na interpellé ou bien baninga mususu toza na bango otusolaka na bango ba commission ezali nous allons interpeller Willy Bakonga yena Mutuna ototanga na Maman Mabunda, Maman Janine, on va l'interpeller. Batafni maman. Batafni, batafni, bayi nene, batafni bayi milai, donc batafni. Entre temps, ba député, nous sommes betaka makolo inde, makolo cochon. Ça pas tout le monde a basi batonga au kansa itoko. Donc à cause il y a batou, baningo tiabiso à l'est, c'était pas tout ça musa na biso. À vous. Pénurie d'eau à Kinshasa. Dans ya makamboya. Dozo mona teke kozala mokonzi ya babola topé défenseur à babola, ozala mosala makasi parce que déjà ce qui l'état congolais yemoko azali ko arrivé te ya ko pesa ba kongomani mai ya malamu, courant ezala stable et ozali déjà na devoir monene ya kolongola kombo wana papa Molière. Mama awa na mwe na ngo sala ba evre na socialité. Ana machine munene oyo ya kufore mai mbabisika mingi nazo kenepe nazo fore mai puisque l'état zo kokate c'est bien le rôle to kwesi gouvernement et lukamba et tozo zela o bakoya on a belela ka mikolonyo que fachi béton so kamati kaka ba ministre oyo baza ko sala makele mikolo yo kuta bango na banjili bazo sombaka ba omoni ba na ba kimbiolongo na ba makasu
Pendant que ba maintenir bango na musala. Alors ba outi osala musala. Na yokinde ko Willy Bakonga ye kutu bako reconduire ye na kati ya kozala reconduire na EPC. So ba reconduire ye na osala marche na longo bilamba nyonso na tamboli comme ça ba kanga pona attentat la pudeur. Mais ba koye ba ke musala mabe. Musala mabe mama. Nazaka o azamunoko. Ndenge bana bakomi sa sikoyo ba outi tout de suite awa na problème. Il y a des vacances ezanga tina. Nakamata ba lui ba reconduire ndeli kambo yoko sa président. Ce que président reprendre kaka ba ministre, yo ministre, ozalaki ministre au cause de sous ministre était. Na kati ya parti na bino peut-être comme ça comme ba parti. Pona mutu mususu. Ce que ça rapporte ba kamata ba oyo ndenge ba ozomona ba liste ya lokuté zo beba. Ce que ba kamata ka ba reconduire bango Fachi Beto a reconduire bango. Le président a échoué, visionnaire. Alors, Papa Molière n'a pas une situation où il y a makambo mai et singeli koleka yango ndenge nini. Situation à mai car na ba équipe ba ministre yo ngana za na solution. Il faut que na simba zigida ko kamata taba moko ya mobali ya munene. To sala ngo sacrifice to me ko baka ngo puisque eko simba te baba. Car na ba ministre yo. Mais gouvernement ainsi qu'à Baouti côté la premier ministre déjà ou a formé gouvernement il y a union sacrée. Ce n'est pas vrai. On a nommé un premier ministre, mais ce n'est pas le premier ministre qui va faire le gouvernement. Va quoi imposer na ba politique. Il qui gouvernement, on l'a imposé. De l'eau, je suis content que ça soit un jeune. Oui, c'est un jeune. Au moins bateau toujours zéla. Oh baba. Ba gérant mais ba gérer l'autre côté beaucoup comme le côté na tsunami beaucoup mata di sous bozo ki sabango pe boko mona na beti na bino mondenge 80% ya bateau yo ba renommé na gouvernement wana car bateau yo ba qui ont foutu ce pays par terre ce qui ça na mi bongote réaction na beti wana likamote wana kati kovo. Papa Molière osala ka ba déclaration na okata kovo mama osotala te ke lobby likambwane ko kipe ko salema bon kovo eza mabe mama na okata kovo so na kati kipe kovo na tiki mandefu na komi baba puisque pas na okoma baba ngo bangai pe na lobaka mingi 80% ya bato ba kozonga na gouvernement ce sont les gens qui ont géré qui n'ont rien foutu qui ont mis ce pays par terre. Alors, beaucoup de gens bango bazonga puisque até bango na parti politique na bango baza 30. Até on reprend le même belote et rebelote. Maintenant to moni até longia gouvernement yango tendenge nini ekozala. Papa Molière déjà zali kotala 80% ya bato basala ki bazongi. Mais naza na kati ya bakozi ya mboka. Ba liste msusu na moni bakamati batiko munanga. Yo ke notianga koma Papa Molière ke na ke no sa nini. Batunyo soyo ba géraki. OK, heureusement il n'est pas géré. Ma boucle est propre. Batunyo so ba géraki dehors. Monsieur le président de la République Fachi Beto. Comme mekate oyo ministre a géraki. Pendant comme un résultat oyo ezali. Monsieur le président de la République vision na yo ekobeba. Vision wana yo koma ya cauchemar. Ekobeba. Ce que comment changement est là. Ministre a géré qui a zongate. Il n'y a pas un seul ministre qui a bien travaillé. Mais Babalobi est là qui 2 ans. Ou est là qui bloqué par Bandekoya FCC. Ozo comme on a dit que le FCC a zali li sous-souté. Ce qui va pési bango chance. Baroki Kosala, c'est l'en volonté à peuple, peu que soit président de la République. Union sacrée, majorité na union sacrée. Ah, ça parmi les fondateurs, les snipers, les qui en premier rang. Batik biso pembeni, banani. Tu as fait cesser des bazongi. Ba repenti. Les autres les appellent les top. Bango karde bokomona bakozonga ba ministre. Na bete. À vous. Ceux qui ont le binde. Ceux qui font yenga. Ce qui peut pas Molière aux alliés côté c'était 80%. Il y a batouana ne barozong ali sous ba ministre. Topé sande ko fayulu wa azali côté c'était Kabila azali toujours na kati ya union sacrée raison. Fayulu c'est un frère un ami
mais dans la politique, on peut quand même se critiquer. Fayoulou Azana bilan nini. Il apparaît au début fut verbe. Na ko critica ka musala moninga. Yo sala nini. Yo peto ko tu na yo na période wana nyonso na ya 2 ans. Na o ya 14 ans chinarambo. Yo osala nini. À part la critique. Fayoulou, mon frère, osala nini. Ngana kanse ki Fayoulou okyo kamata a simba opposition. Puisque il y a une opposition exacte. C'est un combattant. Mais Moto Azali, on a Azali de Martin Fayoulou, on a Azali ko simba opposition actuellement. Ceux qui a lobby, ils ont constat la passe. Au début, fut la parole. Pas ça, ça n'arrive pas à Nani. Dit qu'on a Fayoulou assez à l'oba, on a qui a échangé beaucoup. Azali n'a pas tout mingi, bazana simanaï, surtout bas jeune, bazana espoir mingi pas à Fayoulou. Mais ce qui est tika lika, il y a marche, il y a bateau, nous. Non, kaka na ndengwana na pesier chance à kende, c'est un combattant. C'est un grand combattant et il est intelligent. Mais c'est dommage, il y a la vérité des urnes, sauf des urines, tu éviter kaka wana papa. Quand tu vois que ça ne va pas, change. Le disque va se trouver, le même disque, le même. Tu vois, la politique, il faut ça la dynamique. Il y a kaka tire l'ozoluka. Ozoluka. Ba papier à vote au baïbaki yo. Il est là yo. Maintenant 5 ans il négocie là, il reste seulement 2 ans. Il y a zolo kaka ba papier au baïbaki. Nana ibaki ba papier na yo. Asale lo comme sousou. Mais papa Molière ceux qui osali kotalisa makambo gouvernement na lolenge osali koloba. Lelo déjà yo osali na kati ya AFDC andeko bati lukwebo o azala ki informateur. Lelo bato ebele balota ki ende akozala premier ministre ya Union Sacrée. To lali to la mo ki to moni président de la République atie moto mosusu lobi soki ndeko baati lukwebo Sénat autant mosusu etikali to sali kotala te tango mosusu akoki kozwa soki azui yango te bokozala toujours pemeni ya chef de l'État pe na ko défendre ye to boko changer position. J'ai adhéré librement à FDC et le président Bahati l'autorité morale, on aime bien. Azali abino autorité morale. Azali autorité morale, pe autorité morale. Ce que Azali a na primature, ça allait nous arranger puisque na ibike on se battre pas na outil hein, batu ya maïle. Mais na Sénat qu'on a côté. Oh ibike Sénat ça a la garage. C'est des garages sur batu na Sénat maman. Maman bibozo c'est que na Sénat au sanine. Ba sénateur pour nanga il fallait pas kanga Sénat. Et ça c'est mon côté dépense monnaie bozo ka ba millions d'engeza Macky Sall na Sénégal. Akangi Sénat. Ati ka parlement. Et comme il y a des dédoublements, il y a une décision, bango décision ni au Sénat et au Zoa et au Kende à l'encontre il y a une décision au Zoa kana parlement. Et ça t'est. Donc ça tout le monde bon, comme na fait en carrière na yo batio sénateur à vie na ba salaire ne to yo ka ko persona ki zunguzungu pour nanga il fallait que Sénat wana bazwa courage au kangango. Et ça a un impact à mon côté. Dans le yo na difficulté na tout non mais maman bigi pas que kapinga yo so yo ka loi monko mi balete monko oyo ebima na Sénat oyo yo yebi oyo pe ba kinois ba congolais ba beti maboko ba be moni bato baza ko sala kuna tala ba mesure ba zuisa kitoko et kamati esungi ba congolais au nom du peuple quel peuple hein? Donc Sénat wana so bati autorité morale nanga na Sénat na ko sepela que bon à chômeur mais sinon pour la efficacité sur le terrain Sénat ils ont un impact à mon côté. Mais bozwa ki nouvelle wana ya premier ministre Lukonde ndenge nini tango boki ke ezali ndeko bati lukobo te mais ndeko Lukonde sama. Bon écoutez oyebi biso to uti na Gobi hein to traverser désert ya Gobi. Bon, qui ndeko to traverser, to rater ba place, etc. Le président a payé confiance. To beta ki maboko.
président a dit sous confiance et pas. Il y a un jeune, je crois qu'il a moins de 50 ans. 43 ans. Voilà, qui t'occupe. Il ne faut pas qu'il non, diplômé, licencié, professeur, professeur, tout un jeune. Pépé Ilunga, voilà un jeune qui doit avoir la moitié de Pépé. Tout à l'heure, mais oui, nous sommes contents que Tobando Zongakamwa na scène politique, puisqu'on nous a vraiment coup d'épée, on nous a chassés. AFDC a été chassé par des gens du FCC. Oh, les lots, bangomo, bazana, bon, on est 6 mecs au Baluka, 9. Bazako Kemba. Ah, quelles sont vos attentes dans le prochain gouvernement Oyo Eko Bima? L'un de ces 4 matins, Bazotel Sabiso d'ici les 10 ou les 14. Je ne crois pas. Ça sera plus. Eko Bima déjà, Poteto, Mekabongo, Kotala, Misala Nango Eko Zani, Papa Molière Azozelani. Na analyse d'angai na ibike, naza pessimiste. Mais un jeune akokamba ba pépé na kati ya gouvernement na ye, êtes-vous sûr? Je suis sûr que le Premier ministre n'a pas les mains libres. OK. Je doute même sur que ça politique pas moyen politique na ye ou politique a pas moyen, mais je doute fort que tellement précieux à ma casse. Au moment où je vous parle, précieux à ma casse, le gouvernement, je ne pense pas, je ne pense pas, il n'a pas les mains libres. Timing, pas dans le gouvernement, et vous savez les matins, et vous avez toujours prolongé, puis c'est tellement il y a des injonctions. Mais j'ose espérer que le président de la République a courage, le là, il y a défaillant, les lois un nouveau jeune. À la défaillante, à jeune, à tenir compte à parti politique, à député. Oui, mais il y a parti politique nabino. Batumsusu yamayele bazate. OK. Bokamata, jeune, visage asika, bakamata, bayakusa. So gabiso bangé oyo. Et le comment est au Salema exact. Mais ndenge nini eko s'est passé Papa Molière? Pour tozali ko yokaté, est-ce que le président de la République a ko répondre na bateau union so bazali na kati ya union sacrée tout luku ya bateau bazali na union sacrée? Est-ce que le président de la République a ko mané sika moko robetara lo boko na mesate a sali kaka nande ko le premier ministre ndenge nini eko s'est passé parce que lobi to okaki na FCC ba frustré bazalaki bozali ko banga te bazalaki na FCC. Na FCC, na on va traverser rivière. Na union sacrée déjà ba frustré pe ba komi. Bebo. Donc nous n'ayant pas rencontré notre adhésion ou bien notre cahier de charges, nous allons quitter tout ça que l'union sacrée va occuper. Puis c'est pas union sacrée point barre. Ba ko bon zambukate. Ça n'engage que moi. Balobaki bayaki ko s'adhérer na vision ya chef de l'État, ko bakotaki na vision ya mokonzi ya mboka, soki lelo to lobi e ba kutani penza na elo côté na kati esengeli batika la pote ba ke de bongo na ko accompagner toujours vision ya chef de l'État. Vision moni eza lokola bon français eza un peu lokola rêve. Hein? Mais beaucoup van ba cauchemar de mama kafi na royawa. Mais pas politicien yo so bazo lobate Papa Molière yo lobi ozo c'est la poste. Puisque dans une ambition il y a un ministre. OK. Dans une ambition ministre pas nini. Oyo olekisana bana. On a pas ma casse mikolo yo na bané. Ce n'est pas agréable hein. On mbongo za bien hein, oza ko lia ngozo rango na elengi. Oyo bakungo bondelo papa liate ate de lo ba interpeller ngai. Pardon. Nalinga résidence nangai babiloko wana baza sous tension. Batwana awa nazo yebisa yo nanjili makasu zo mwana te. Oh bakomo lukasa so makasu ba chinois. Hein bakomo makasu eza komona na te. Ma politicien bazo wele la makasu.
Après, Makasse Mathieu comme cher. rechercher. Et comme il paye les Chinois. Toko ba et pas ba chinois. Kene na ba njili ba 4x4. Vers ba 2h du matin, 3h du matin. Ba oluka makasse. Ba na makaso na banganga na ba fo. Ba fumuntaku na ba fumuntoto na ba fumu soki ba nani mikolo eza kotoka. Nzungu ezoteka. Donc bato ba utaki pourtant parce qu'il saka déjà car kezo ba makaso ya gouvernement et les kaki. Bazulu kadisusu pana bazonga ba kosa yelo ko te. Ba kosa la télé ko côté et vous allez voir mukona na osenga pardon. Mais vous allez voir, je dis bien na nombre na chiffre na bi y aura 80% ya bato ba renommé. Et ça bato yo ba géraki ba ex-ministre papa Molière parce que biso na ma mission TV to tikara to tira na archive archive wana ndenge etikalaka to lukaka to zongisa yango lisusu maintenant yemoko je peux me répéter je peux me répéter je vous en prie bon bango madame maman na ba pression eza sikoyo au ministre asika wana aokokate bakote aza na liberté te moi na ba poto na un premier ministre c'est lui qui fait le gouvernement mais ici ce n'est pas lui qui fait le gouvernement. Il a dit, Nalanda il kama période morale, mais nazo zela, oyo bakoye langai. Bakoye laye zaïte. Bakoye laye zaïte 80% des ali bateau bakolinga les anciens politiciens, ceux qui n'ont rien foutu dans ce pays. Banguka kande bakolinga bazonga 80%. Ceux qui sont mis bongo place ya peuple. Exactement. Bon peuple est assez habitué, pas peuple à la bango lisusu. Oh gouvernement est au Koya, au Koya. On a zaki liboso pesa pas na Koya. Kende et pas à peuple tout na combo même il y a 3 ministres baebi bangote. Des opportunistes, ba nouveaux riches, des ba bango zomona na ba punman ba komi o mona zo so mo nouveau riche. O mona mwana zo fumer ba cigare ya monene. Bana basi na ya shisha so ala di shisha zo mona ka comme benza topé mama ozo bebisa ba pomona opamba e ba beza eza cigarette bana bato mbongo voilà nde sika pe bazo kaka ba corona parce que na njidi na selemba ba corona wana ezali ezelo mo ba saki bana ba punir ba riche à vous. Papa Molière, Léon Mbalemba, et les députés les plus élus, ceux qui ont tali les lots, Premier ministre Nabiso, peut-être aussi la question na likambetali gouvernement, nengo zali komona ye lobby to lobby kuna akokipe koloba non na décision moko le président de la République a joué. Akokate. Yo moni c'est un monsieur à la kisa qui a na courage. J'espère que ça courage ya yemoko. Voilà qui sait que il était ministre ce qui a géré ses sports. À mon avis que Simba qui était na bounaye. Le nègre azana concept wanate azana culture wanate il y a démissionné. Il y a démission. Je crois que depuis par gouvernement successif tu vas démissionner il y a peut-être 2 ou 3 personnes ministres azana likambo wanate a que nous avons chômeur ben na kanisi que le nouveau premier ministre non seulement waneza bilanga et salanga chômeur il n'a pas les mains libres. Il sera imposé, donc on va lui imposer des ministres. Et suite, il y a calmer le jeu. Barwande, Karoumé Roger. Karoumé Roger, pendant calmer le jeu, on va lui imposer. Alors, face à Feignas, Fainéant. Oh, bah, ça, c'est le comment côté. Ok. Benga n'importe quel bébina, oh, on a tembe. Ministre bon ko ya zaki a salaki aya ko sala bilan na yao. Kenga na été ministre pendant 2 ans 3 ans, voilà mon bilan négatif. Mais na liste on a ba jeune pe bazali ata ba jeune moko tozo mon analyste ya gouvernement a PP ilunkamba o akoki bakoki ko reconduire bango na gouvernement ya ndeko Lukonde. De quelques jeunes bazali wana bakota ki na mpiaka wana bakota ki bayende ko iba bayibi donc bayeba na ndinga ko iba o bakomo bazo utanga ba jeune mingi ko kinga na ibaki mais bazo sala pe bato eloko moko te so bakangi bango bazo kanga pe mutu moko te bon na inspecteur général so ki a finance so ya zo kanga na ka ko sala baba makele na télévision
Akangi Batiki. Ça, c'est notre pays. Et c'est un beau pays pour le détournement en bongo. Notre pays, nouveau riche. C'est comme Bimapé premier. En tout cas, ceux qui placent Montréal les premiers, ils allaient. Les premiers, mais au moins, au moins, pas cigare à miner les micros, les micros, ils vont tout fumer. Chicha, bon, on a mis tout encore, on a les temps d'assommage. Alors, quel sort pour Ndeko Bati Lukwebo, na gouvernement, topé na mandat ou etikalia Ndeko Félix Antoine Tshisekedi? Chinarambo, a pembelizaki Bati Lukwebo. Ah, peut pas pémbeniser bino déjà. Bozana batomosu balobi boza sur le trace de Vital Kamerhe na Nairobi. Non, je ne pense pas. Au moins, c'est Nzameda de Sidaka. Bati Lukwebo a traversé le désert. Nzameda a sali que Azonga, président de la République, a poni à sali confiance. Tout ça, il faut compter aussi avec la FTC. Okay. Panique, c'est ce qu'on dit, Totala, Banenen Koulou, Soba Okende Wapi, Steve Mbikaye, on a déjà, à Kombo Jurera, à Kombo Ya, président de la République. Donc, pour reprendre place. Yo linga juré, na Kombo président de la République était. Yé moto azali kotali sate na 2023 et sengeli bongoto kene na candidat unique. To soutenir président de la République à la candidat unique. Donc, à Outi Wapi. Avant de soutenir le président de la République, à Outi Wapi. Ici, Kabino Pebo, Outaki. Tu pas China Rambo. Tu mais même si tu dossier, attention, tu ligas qui, Bengani Bido, allez, Soso Libata, allez, sous, dehors. Bengani, comment vous avez besoin de côté dans le Bengana Biso? Mais Bozala, quand on a fait Bengana Biso, chacun a qui quelque part, Moutazali qui avant. Mais quand c'est assis, même pas une semaine, 2 semaines, bon. Bino bonge bo s'accaparer na union sacrée bato mesusu ba ya tende komenda ya tende ko ngoika sanja ya tende ko Steve Mbikaya ya te bande ko nyonso wana ba ya te lobi pe ndeko matata ponyo pa ko kikoya. Et pourquoi pas, mais au moins maboko na ye eza na makila te. Oh matata ponyo aza na makila na kati ya maboko te. Babi ye na kati ya maboko ne makila ya mbongo. Makilaka ya mbongo bukanga lonzo ndezo landa e. Babenga kango libanga ya butu. Oya ibakite, je ne sais pas si je dois dire ça mais bon la c'est ce que ibaki. Tout c'est la procès na e. Procès à matata ponyo il faut ça les masoka ibaki mbongo, il doit rendre compte. Mais procès za koyate. Batangi ici ministre ba ibaki mbongo. Kaka ndeko matata ponyo. Bon na matata ponyo. Mais yemo ko ne moto azali ko répondre IGF na ebité ceux qui otikali ko tala te. Mais depuis babali ko lobate ezali na 6 personnes, moto azali ko sala ba point de presse, azali ko réagir, ko répondre, azali ka ndeko matata ponyo. N'oubliez pas que un monsieur comme Matata Pognon, 4 ans il a gouverné, il n'y a pas un seul premier ministre. Je dis bien, il n'y a pas un seul. Mon tout le monde a contredire Ngaï. Oh, il y a si à Tiki, ba œuvre. Le cola, il y a Matata Pognon. Il n'y en a pas. Depuis Kassavoubou, jusqu'à le président Fachi, il n'a que 2 ans. Mon côté à Tiki, ba œuvre, le cola, Matata Pognon. Babukanga Alonso, ba Congo, ba classe. Ba œuvre penza, ba. Zelanano, d'abord à Saliango. Ok. À partir du moment à Saliango, bino bolinga inin ba Congo, y'a Kamata, Alata. Combinaison, il y a mécanicien, il y a pilote, il y a okumba, avion, il y a bateau. Au sali, bateau, bakamati, au tibango, baibi. Baibi, mais vous besoin de bangote. Il n'y a pas que batata, qui na banga, qui koiba. Toujours, c'est la procédure. Mais c'est l'IGF. Toujours, c'est la procédure. C'est un dossier, et ça vite. Dossier 0. Bato bazolanda biso papa molia tango zali ko tanga ba œuvre ya ndeko matata ponyo esengeli o meka bongo na ko souligner ba œuvre yango ezali ba œuvre nini natanga ba building intelligent bancarisation ba stade ba école donc transco 1000 écoles déjà. Voilà. Il y a Kamati Asali Ango, ba exécutant Baïbi, vision à président de la République. Ba Kamati ba saut des moutons.
bakamati bato bazali kosala pembeni na nde bakamati bayibi yo lingo sala nini mais yo chef du gouvernement soki ye azalaki chef de gouvernement le poisson pourrissant par la tête lokola bosusu bosali banquête o même ye moko asengaki yango bokamatisa sikoyo botraduire en injustice procès moko ya kitoko pa procès baclé lokolo ya Kamere bokamati preuve mpe moko eza te Kamere ayibaki mokolo nini combien ye na nani Matata Ponyo ayibaki mokolo nini quel est le montant ye na nani bateau baza en Afrique du Sud baza kotanga botanga montant. Oh, pourquoi est-ce qu'il s'agite? On ne joue pas avec la réputation de quelqu'un comme ça. Bonjour baza moyibi mais bonjour la sakasa moyibi te to sepela soki bakangi Matata Ponyo kaibaki to sepela. Papa Molière a dit qu'on défendre Matata Ponyo. Oui, j'ai découvert ce monsieur et j'ai découvert surtout dans l'ère à Sali université nae ya été. Banan barotanga kuna Matata Ponyo. Nambongo à l'état congolais. Oui, mais nambongo à l'état. Ouais, qui nambongo ya papa na ina maman na ina. Donc il nambongo ya papa na ina maman na. Ba nouveau riche Matata a laissé beaucoup ba œuvre. Oh ya Monique non, il peut se comparer à Matata na ba. Comment il biloko nyonso Matata tout dans quoi comme ekolelo ekomi mabe. Mais biloko nyonso comment kolata ba cravate ya rouge. Hein? Les lois comme il m'a ce n'est tout à fait normal. Mais je ne vais pas dormir sur le cas. Nous avons une partie n'a été, nous avons une relation n'a été particulière. Mais nous avons une œuvre na ya bato mususu basali eloko moko côté par rapport à Matata Ponyo. Alors papa, pe bozo parvenir au prouver que aibaki bosala e procès. À vous. Papa Molière Nembalemba tokosilisa na point ya na ebité soki na benga insolite na benga yango moi nazoyeba te ndenge nini nakoki benga yango monolithe na ebité soki papa Molière ayebi yango yoki lisolo ya monolithe na Kinshasa monolithe na Bandal balobi o ebimi c'est naturel et botami na Bandal moto asimba yango te me ba policier ba protéger yango. Bazolo baza œuvre ya conseiller qui tengue Yesu mais bon minoko mabeka na ba commentaire nde bazali ko réagir on est dans œuvre na ye mais mutu lokola beaucoup commerce wana il faut bakamata d'abord bakanga ye na yoki déjà il est interpellé basali yango na batu ba photo e bandi obima ba structure eza ko bonana yo ko sala ngo na terrain ya l'état pourquoi comment. Et surtout, tout ça tellement superstitieux, surtout dans la période où il y a attention. Attention, que nous savons bien qu'on est là. Bon, tu as bandé quoi, bateau, bateau, makasu, bango. Bakisi, bandé le pouvoir, à la recherche du pouvoir. Vous savez, je l'ai vu prendre du sang humain. Hein, il a bu. Au moins, il y a Basakombi. balobango sikote balobaka soki balongo na pouvoir yango na koyebisa yo ke bato wana bazolukaka bamakasu me mboka mpe eza kobonga te bokamata bamonolite wana bokomande yango bachinois baseyela biso ebele batia yango na bakartier nyonso ntango so mboka ekobonga mboka ezobonga te balobi ezalaka naturel. Est-ce que papa Molière ayebi yango amona yango déjà quelque part yango nazoyoka kaka sia sikoyo nayeba kuta ngo soki eza nini mais tomoni yango soit dit na banda esokaki ngai te mais na bamboka mosusu tomoni même monolithe wana ekomaki wana ndenge nini basalaki yango na ndenge nini bon ça prête dans des liens un peu reculés ya bamboka oyo nga natali plus ezalaki na balie moko un peu reculé ya bamboka. Papa, il faut que c'est lui qui a autorisé ça, le bourgmestre. C'est lui qui doit autoriser ça. Et j'ose espérer que Jean-Tini Ngobila va prendre des mesures puisque ça pouvait dégénérer. Ça pouvait. C'est la réaction ya bakinois. Et c'est là qui était. Tumbi yango pendant que sans nzambe ndale ki batunyo. Ouais. Sans effet, comme ça l'appelle. Basa langwa ta 50, ce qui peut changer la vie des Congolais. Donc il y a aussi bango pas na bati yango, mais quoi ça appelle comme côté
et il pense. Mais est-ce qu'il y a une explication ni tant on s'nanga mon ce que le boss analyse moqué ou ceux qui va penser qui peuple congolais nga qui est calmé y est potétique à la wana. Sincèrement, ce genre d'histoire, non seulement ça ne m'intéresse pas, mais je l'ai appris un peu comme tout le monde sur WhatsApp, les réseaux sociaux. Je ne sais même pas c'est quoi un monolithe frigolite peut-être, mais on a évité. Total, comment ça va se passer? Toko Minasuka, Papa Molière, Léon, Nembalemba, Maman Bibika, j'interpelle le gouverneur de la ville de Kinshasa. De Kinshasa. Gentini Ngobila Baka. Mais c'est Gentini Ngobila, au moins il y a tout ça qu'on voit, risque, na bateau, baza en vouloir, Rio. N'a qu'à défendre même le projet nayo. N'a qu'à défendre le projet, il y a vision, il y a président de la République. Le président dit que, à juste titre ou pas, que voilà, couvre-feu et zali. N'a perdre sommeil, n'a ngai na landa, le commandant de la ville de Kinshasa. Donc, il y a autour de Okutakuna, bateau yo, bazali à l'encontre, il y a vision, il y a président. Hôtel Pullman, bakadisa qu'ils ambassade. Ils allaient ambassade. Bateau tokutikuna, mama bibi kapinga. Andeo ya so na lakisi ba image wana. Mabala mingi okufa. Mais andeo ya problème mabala. Surtout lakisi ba image wana. Ba conseiller à président de la République Misato. Bazalaki wana. 3 conseillers à président de la République. Ba autorité, n'en parlons pas. Ça j'oublie na basi ya mabala ya bato. Likambo, conséquenté, maman, je suis resté là jusqu'à 2h du matin. Ouana, M. Kamita, tu as Benga. Aluka, intervention qui est bâtie comme moi. Bino Kamati, vous allez à l'encontre des décisions du chef. Kamati, non seulement ça, vous allez finga. Alors que moi, na bano mususu, nde bakangi bango na infrakata. Oh papa mon lera azalaki papa mon lera azalaki na kati ya likopate azalaki na kati akama kama caméra nanga ba buki ba caméra mi balé mukolo wana mais nazaka nango toujours 2 ou 3 oh ba buki ya molai yo ale na kamati mususu na continuer. Donc monsieur Gentini Ngobila, monsieur le gouverneur de la ville, na sengi yo o sanctionner Pullman yo kaka babola yo kaka babare ya Baselembao, Banjili, Bongo Pullman. J'ose espérer que Baokanga Pullman va sanctionner, bien sûr, Batamoussala, Basali, Bapesaya Ata, 1 mois, Bakangango, Panabaye Baké, il n'est pas au-dessus. Non, Bakangani, boîte, parce que. Boîte, dans le bien boîte. Okay. Va fermer boîte. Ok. Va fermer en haut, ils vont continuer à payer le personnel. Bakanga boîte, ouana, et bien au pays, Bato Yobuza, les champions. Ceux qui boîte mususu ya basako tanga tanga wa ezo continue bakadisi que vous êtes au-dessus de la loi. Nous allons accompagner Sylvano Kasongo sur instruction du chef de l'État bako kangango ngana za contre couvre-feu mais eza mibeko ba pesi il faut tout ça mibeko. Donc j'ose espérer que monsieur le gouverneur au sanctionner soko sanctionner en côté donc encourager bato mususu bakamata pe basala il y a pas un Congolais où il y a l'équipe ba mususu biso zoza ba Congolais. Enfin, j'espère. Merci beaucoup, Papa Léon Nembalemba. Mes commentaires dans les Cambouetani marche au Bandeko Basali le loi qui n'a qu'à revendiquer pour l'ambassadeur rwandais ou à Meka qui n'a qu'à répondre de Martin Fayulu tango atali saki que Nambo Kanabiso et Zali Bongo dirigé na Paul Kagame. Donc, ndeko Félix Antoine Tshisekedi azali ko sala suite ya oyo ndeko Kabila azala ki ko sala. Pas dini eza ko suwa kaka Fayulu na batu na ye. Normalement na logique tolbaka il fallait que Fachi Betonda silika. Nde ba combattant ya UDPS ba leki na biso ba wewa. Ba kinu kutambola kuna. Yo Fayulu na likambo baza ko finga nde président de la République égal combien? Yo kipé o ya yo. Ok, au moins pas distraction, il y a bozoba. Impact nini.
Ce Rwandais, jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas parvenu à le chasser. Ce n'est pas un baladibosa sur tout le monde. Bon, peut-être dans le cadre de la diplomatie, le président a Karoume Roger. Hein? Mais Etali Fayoulou dans Nini, P. Sali Lili, P. ambassadeur Rwanda, ça c'est kakate. Mais banane bakene yikuna. Kaka bana ya ba bola ou ba pesa bango ba t-shirt et là mini na malonga bozo sala pour là-bas. Bozo pesa bango musala. Monsieur Fayoulou, nalingo eza personnalité. Aussi engagé ba jeune boni. Pas non mais makabango mikolo nyonso ba manifestation wana logiquement il fallait que le président de la République. Ba fini président de la République quand ça dit dirigé par Kagame. Mais où est ton problème? Où est ton problème? Occupe-toi de acider, affider, esquiser. Donc, botika makamba fachi béton, botika fachi béton ça la musana. Tosilisi pona. Toza na simanae vision nae ba bebisango te na ba conseiller na bato ba économiste kasiko ka bato ba bebisaki mboko yo. Rolanda vision fachi béton botika fachi asilika soko ba lobi ke batindi to bazo diriger par Kagame sans effet. Tosilisi Papa Molière Léon Nembalemba bande ko balandi biso ebele surtout babola o nyonso ba kontaka na yo pour na ndenge hotel sakabango ke ozali défenseur ya babola et ba ko espérer na lombango te milelo na bango nyonso na ki mama moko azali ko benga lobi ya botiba na 4 Papa Molière Nembalemba et kende na kosunga ye donc bazo benga ebele penza ba moni wana nyonso conséquence ya SNEL hein. Conséquence conséquence à SNEL. De l'estage, au moins une distraction pour tous les athées. Comme à 18h, kaka allez, mon lit est côté et comme quand j'ai comment au bêtis le cologa, conséquence. Bon, bah excusez-moi, j'aime beaucoup rire, mais au moins message nangai elekaka. Papa on a député comment que le oui mais message nangai ezoleka. Yo moto zalika la conjoncture macroéconomique message na yo ezoleka. Donc faute maman wana moyena c'est société, on va interpeller les DG de la SNEL. Il y a des premiers complices. Mana 4 ans esika kola la te. Papa wana pe yo kela mama wate donc mine wana mine na mbala moko papa sa 4 bandeko bozolo la o azaka moi na lisungi mama bibi azalaka wa numéro ezalaka wana botia spécial 4 enfants nés à cause de la SNEL. Merci beaucoup Papa Léon Nembalemba. Nous sommes arrivés à la fin, on avait reçu pour vous Papa Léon Nembalemba pour répondre na ba bola nyoso ya defondaka et biso nanga mona biso ma mission TV tokoki kaka kopesa merci na bato nyoso balingaka biso pe ba partager ka ba émission na biso 130 000 abonnés grâce à votre fidélité et confiance on ne peut que revenir pour vous dire merci et biso pe nanga mona biso tozali ko continuer ko sala mosala na lolenge esengeli pour que to perdre binote bozala toujours wana pona biso. Gare aux insulteurs parce que tu le fingi to bloqué to changer au fingi to bloqué au fingi to supprimer au banda kotika la lisusu ko tia commentaire te na ma mission TV to partager ba valeur to mekabongo ko défendre pe ko prôner ba valeur et ko za malamu mingi parce que mosala to zali ko sala kaka pona bino bato bolanda biso. Merci à la grande équipe technique de AmTV. Merci à Olivier, merci à Malco et à Volding Ngituka à la rédaction. Je vois Grévis Tekis et Gloire Bosso Bebokolanda P. Émission en rediffusion na Molière Télévision. P na A plus 243 na TNT. Tokutani Mbalasima pour la information. Bye bye. Est-ce que na figi moto? Figi moto te. Figi moto te. Bye bye. Bye. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro
Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salemananoute, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Ma mission TV, le miroir du monde.